Bon, garçon, premièrement, idiot, c'est un imbécile. C'est un fou. Donc, il y a un langage il y a menaka ya ofinga ba parents fali. Ba parents fali o bakufa. Ngana osenga na ye a continuer ka même langage. Même langage wana kaka o ya fingela ba parents fali. Yango ezo sala ke mouvement na bango e matate. Donc bazo kende ka na libulu. Bofinga ka batu moko boye o bakufa ba parents ya mutu pena bakufa. Kana sha na bino a finga ba parents fali. Donc, ba parents wana yo fingaka mais obosa na ke leader na bino akufela papa liboso kutu ava fali akufela ba parents leader na bino akufela déjà papa bulka bo masque net leader na bino pe azwana oshoki wana te ba pona ngana mona net eza entourage ya ba aventurier entourage ya ba idiot oyo basangana basala okeza net entourage ya ba idiot parce que leader na yo akufela déjà père. Mais yo ya ka finga ba para ya leader mususu. Est-ce que Robino Mundi butoko ko mesurer na faire gola na kilelo? Bon, na kilelo vraiment Robino Mundi bo aleke musika na Bonjour, bonsoir, messieurs, dames, fidèles abonnés de clipboa.com. Il faut dépendre de la R, image Oikoko Maipana Bino. Wana vraiment, je tiens à saluer et à dire merci. Nabatunyo so Oyo Bazo Landabiso, na 4 coins globe terrestre, particulièrement na Mutoaza na Sima, il y a caméra Wana, je vois déjà Christian Luna. Mes salutations à toi et mes salutations encore na équipe Mobimezo travailler na tant de leaders, na chaîne Nabiso clipboa.com. Normalement, on a déjà Herman Emporio, Garçon Slim, normalement, on a Annette Tituka, Nazomona Urène, Yemoko PM Pichumangaya. Mes salutations à toi, bon séjour dans la Kinshasa, Tokangami, confinement, mais toujours à ramener toujours bien. Mes salutations à tonton Banda, tonton de la nation, l'invisible en action. Mes salutations à toi. En tout cas, cher internet fidèle abonné de clipboa.com, je vous signale déjà aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec Moko Bapandi Sango, Moko Lubara Malamu, Asala Ramsala Nepi Malamu. Je suis avec Ken Piana Pito Pale, donc le lot toujours le Bélamois de belé belé. Ken Piana Lobby Robino à répondre kaka impoli. Ken Piana Lobby Robino à répondre kaka bato ba melara bangi mais ba ebisi morope a melara bangi na émission to avant émission. Ken Piana plutôt parler, je te dis déjà bonjour pour toi qui est membre en émission na biso boni. Bien, n'appelle bonjour premièrement à maman CDJ Mampata, maman pasteur. Bonjour na prophète Emmanuel Dodi, bonjour na prophète Moïse Kabodi, bonjour na Koko Arafat, batutu balanda biso na pesi bamambote. Ken fait la bonne santé. Ouais, santé pépelle, santé très bien, tout par la grâce de Dieu, c'est bon. C'est quoi ça va la traitement? Mais oui, ça va déjà. Les cas qui ont maladie, santé dérangée qui ont. Ouais, au moins nzoto zaneti mutukati. Et moi senga ba revoir ango na garage banini talaka ba voyage leke belé na keboé na zongi boé na keboé na zongi boé Paris, Belgique, Allemagne, ba métro, ba TGV. Voyage les belicieux. Donc et ça qui moi ba fatigue, moi malade mouké, mais si quoi ça va. Ken Piana biso to banga ki to ka sele ti malade wana po e bana ko déranger o kaka na tango uti poto ye to bibo coronavirus te zui Ken Piana to na posa to le lot to na besoin ça non na bon moi boni siko santé to moni ça va ba pesi biso matin na bandeko ba yembi pe ba to bazoleka na ba TV ba docteur même le chef de l'état il sait qu'il faut ko sur la maboko pour la pandémie à coronavirus yoza mopandi sango idée na yo pe moko ya malobano na kata makambo wana. Ouais, et ça m'a été il faut sur la maboko, vraiment, il faut qu'on s'aille éloigner, moi distance à 1 mètre et tout ça, c'est normal, parce que moi ni les malades, et ça, malades aussi, les salés, toi, et ça vraiment guerre, vraiment, tout doit être au bout d'un an, il y a pamba.
Moi je pense que c'est 100% à battre dans le monde. Tu peux être déjà 8 à 10% il y a battu quand on a coronavirus. Donc moi je pense et c'est un peu la solidarité et c'est un peu changer ma manière na biso pe vivre. Et c'est un peu changer ma manière de vivre. Tu peux vivre quand on a conflit. Na ba moment o batu bazokufa moment o tozo battre maladie o ekosuka wapi tozo battre msupe fin du monde yango. Donc c'est il faut changer barankini totika o senga c'est l'effet pour ba chauffer trop ba démarrer trop nga nazo pesa conseil na ndenge ya monde na lobite ke nga na sengi c'est l'effet na mutute. OK. Donc nga na senga nde batu ndeko nyonso ba olanda biso soko za na problème na mutute luka ko réparer ba problème. Pour éviter coronavirus et sous cannabis wapi. Pour toucher nango ba Europe et toucher Asie, to éviter so on abiso ba africain, to éviter pour et langa pe kalate zoya. Pour maladie wana zaka soki malile bandi chebino ba et ko fanda chebino. Donc em soupe na langa awa coronavirus et comme appelé na ba parler na biso to éviter. Donc sur cette tout ça la nini pour na écomater vraiment. Bon, ezaka likambo ezawana ezaka ka soki elangelinge koma oyo azwaka déjà ba visa ake na ambassade aluki visa comme awa soki elange bandi na poto ekoma moi muto azwaka déjà visa oluki visa na yo okyo batama na ona poto obatami na ona poto zeliti elange kosila après mizongisi awa soki po ozwaka visa te zala makasi kaka na kostanga kaka ba verset biblique. Ok, merci beaucoup, cher internaute, fidèle abonné de clipboa.com. Là, je vous signale, je suis avec Pitopal et donc aujourd'hui, on va parler vraiment de beaucoup de choses. Beaux à l'après pour Alinga Banda Koloba. Ça, la musique, au bisoto salara, au bisoto tolobele laka. Et que vous allez mesurer na ba vue na internet. Bon, na 21e siècle, au tozanango na yebisayo. Nombre de vies à unité de mesure. Ils ont mesuré chaque artiste et monde. Okay. Chaque artiste est dans le monde. Donc il peut pas mesurer l'unité de mesure. Il y a des artistes et musiciens. Et ça nombre de vies. Donc au cause de l'artiste et mon boye, au yebi était mais er hôtel à la na YouTube. Er remonte des nombre de vies belé. Là c'est artiste et ana seke. Azama kambu. Donc nombre de vies est ça unité de mesure. Il y a musique qui n'abisso ya monde. Monde à l'élo. Monde na 21e siècle. Donc kozanga ba vie na internet et ça net aux artistes moko local aux et l'autre côté. OK. Mais oui. Ken Penatolanda qui Robin Omundibu na plateau ya Papi Moma pour tenir ba propos qui dure à la personne de Ferrego là en disant que Ferrego la nia qui est autre chose il y a ça na ba vu et belé kolika Ferrego. Est-ce que Robin Omundibu to ko mesurer na Ferrego là na kilelo? Bon na kilelo vraiment Robin Omundibu aleke musika na sens nini soki lelo ba producteur à Libanda balingi ba betisa ba artiste congolais. Bon, ba nombre de vies chaque artiste a salaka. Et déjà Robin on internet ya zo pesé ko le gam sou kulutu na e. Donc producteur wa yebi coronavirus ezamaka. Ken ozalango. Producteur wa yebi vraiment maramba musique ndenge zo kende penate. Alors préféré na e acha Robin Omundibu na liste par rapport ya muto yozo luko comparer na Robin Omundibu parce que nombre de vies à Robin Omundibu yangwane kosala ke azala sollicité peut-être so na ba nombre de vies déjà artiste et musicien ko lo banga na danger mais na internet wana ba nombre de vies te déjà ko za na Congo moko boye ba ben sa ba artiste africain yo ba ben sauter parce que na internet yo za ba nombre de vies malonga te de pona nga Robin Omundibu aleki na musika. Ken Piana plutôt parler au monité que Robin Omundibu koleka na plateau oyo kaka ba posera Ferrego la question et l'équipe attend ou belé Robin Omundibu a réagi ça quitter et après avoir kokende kobeta enlever les rideaux d'invitation à présent Fally Ipupa azongi na yeka na même plateau na po aya ko répondre que na lekio na ba vie tout ça machin et ils ont monté que langage mo eza codé wana c'est comme si que Fally Ipupa mutatindie. Bon, non, loba ndeko na biso Robino
Ce qui déjà basala que ignorance na plateau moko boye, peut-être azawa senga rendez-vous na Papi Mboma, peut-être rendez-vous ezalaki ko simba te, peut-être rendez-vous na ena Papi Mboma ye ko simba era uti poto. Nde Papi Mboma accordé ye basala émission. Siko, droit de réponse, ba ka sala droit de réponse, ka pas place ba gafela kioti. Depuis ba gafela ye nano Papi Mboma ayamba na émission te. Et ça occasion au Papi Mboma yambiye yango sali droit de réponse na makambwana ça n'a rien à voir avec Imutu. Na comprendre te makamba ya bino na robino erbo la ba nombre de vie bokomi ko finga ba n'importe qui bof ko ça na bateau etali kutu bangote. Mais oui, aujourd'hui, Fali pour passer fait insulter par Marc Aouz en disant yo, Ozabo, est-ce que comme on a Marc Aouz ko benga président Fali pour pas yo en état sur Vanda qui on en dit. Bon, garçon naza premièrement za idiot, c'est un imbécile. C'est un fou. Donc ngana loba langage ya menaka ya ofinga ba parents Fali. Ba parents Fali o bakufa. Ngana osenga na ye a continuer ka même langage wana kaka o ya fingela ba parents Fali yango ezo sala ke mouvement na bango e matate donc bazo kende ka na libulu bo finga ka batu moko boye o bakufa ba parents ya mutu pena bakufa kana shay na bino auto finga ba parents Fali donc ba parents wana yo finga ka mais obosa na ka ke leader na bino akufela papa liboso kutu ava Fali akufela ba parents leader na bino akufela déjà papa. Bulka bon masque net leader na bino pe azwana o choki wana te c'est l'axake eza bon pona ngana mona ka net eza entourage ya ba aventurier entourage ya ba idiot oyo basangana basala ok eza net entourage ya ba idiot parce que leader na yo akufela déjà père mais yo ya ka finga ba para ya leader mususu c'est que un jour so longwe pa leader na yo o zana marambo ebelo finga boya ka finga batu musu banwalere. Mais boye barate ke bozo finga ezaka makamaloba oyo bo préparation bo longwa o bo kindoloba ezaka net ndeko na biso oyo ba lokotaka ya fazer wa mukuse wana era longwa ka akepa kofi elonga liboso akenda ko finga kuna ezaka makamba banwa mais bino moka boleka na TV bo finga batu banwa le c'est que bo préparaka ba bombo bo finga leader na bino so bolongwe c'est ça. Kasi yo lobi que on les équipes à Banoaler basangana bato akuiti mais ba auto répondre pe émission mo na landaki yo mo po melana noir avant émission melana noir na ba petit non na sanzete. Tu dis quoi par rapport à ça? Bon na loba na attend répondre biloko wana tomoni bato belé ba dagabiso bazape ba non bato belé ba dagabiso bazape ba noaler bato belé ba dagabiso donc ozo comprendre no ezape mabete mais nga pena na jirango depuis na botama na mela noate ozo comprendre bon omoni lelo soki bana mike ba oswana soki bana mike ba oswana eloko ba finga na mingi ezalaka mama na yo obi pourquoi bana ba finga mama na ombala moko po mwana mona ka mingi mama papa kenda musala mwana fanda ka mingi na mama siko soko moni muto afingo mingi ka amela ka noir oza noir so moni muto abandela langage wana trop c'est que ya amela ka noir c'est que leader ne amela ka noir c'est que entourage na amela ka noir donc ezabi matière o ba mona ka trop donc so ba so na muto faut ba finga ka biloko bango ba mona to ozo comprendre donc na pesa na garçon na fautité place agendaka musala eza place noande eza Jamaïque ndako afanda rezande place noire eza Jamaïque de point finganga a utiliser ka langage ya biloko ya monaka na musala mingi. Ok, merci beaucoup Ken Piana, cher internet, pour comprendre. Attention émission, Ken Piana, le loba journaliste et bazo loba, Moussala et baby, Moussala qui journalisme et baby parce que chronique fois tout est bon internet, par mon côté la TV. Pour na Papi Mboma, tout le bien non mamuki makambwana. Bon, bato ba benga Papi Mboma chronique fois, ba ka musanga fort. Nga depuis na yeba pena Papi Mboma PM. Non na mona Papi Mboma na ki parti prité. Siko ba plateau nyonso tout oyo ba patu ya Fali ba bandoleka bino bo bando pesa ba plateau na ka suspension ke bo bandoleka te. Nga na osenga Fali pour parce que ya uti poto aleka pe karibu. Comme bino partout bo bandoleka te so ka Fali ou bien mutu mo ba Fali aleki bo bandoleka te. Nga na olinga ekutu Fali aleka na e karibu to kase bino pe pa mami lela.
c'est comme si neti koleka ya Robino et pas ya Papi Mboma et comme neti ngambu de Papi Mboma c'est que bango ba signé na Papi Mboma contrat mo boy ko yambaka ba Robino te peut-être pour namoni ata question moko Papi Mboma tuni Robino te namoni ki parti pris au Papi Mboma sali pété question ya mabe au Papi Mboma tuna ki Robino eza pété siko garçon batu bozalaka na e bien azalaka netre ayambaka ba musicien nyonso tout tela ba kombo minene bokiola tsa Papi Mboma wana eza comportement ya orchestre nini te bino bolo baka Robino Mundibo akeko répondre à l'équipe na ba nombre de vie o Papi Mboma bokomisi konifat boye bisanga siko Papi Mboma question nini ya mabe Papi Mboma posaki boye bisanga ta question ya mabe Papi Mboma posaki Robino Mundibo alobela ba nombre de vie Papi Mboma kutu azoluka azongise na place donc ndenge zana soki Robino pe na senga Robino Mundibo kendo le kapena karibu le kapena na ba chaîne nyoso comme ça bango bazanga place ya koleka kanana total ndenge surtout ndenge bosila na bino des places beaucoup ta ce qu'on a fait bato yo zo poser nga ba question donc OK merci beaucoup olobaki nani ngo olobaki nga anwala très nani kumba garçon notre temps Camille te kiminga kumba garçon we kiminga oh là là OK tous les cas soyez nako rappeler yango et ça peut moi passer chronifois si tu es bon en internet chronifois tu vas continuer na TV est-ce que baloba ki na biso to respecter les aînés est-ce que les aînés vraiment na mboka na biso na musique baza respecter vraiment bah baza respecter mais l'accident que yaya soko zoto sabale quitter balé ki bayara auto na makasi tala lelo fallait pour pas balé ki to ba respecter tout le monde écoute héritier Watanabe abeti lisolo ya bato balakisa musique yemba atangi sele kibinda na yaya ya fiston sa idole mavinga oke fali pour pas parmi bato balakisa héritier koyemba o peda ba encadrer héritier erazo banda carrière musicale OK maintenant qu'était non atangi alobi eza dole mavinga sele kibinda na fali pupa ozomona ke ba artiste lelo ba luka solidarité ba artiste ba suna besoin ba confliter mais ozomona ka ezaka na orchestre moko boye o ezanga ba contrat neti garçon otanga ki o alobaki yo melaka bangi na habité na vie na ye chami komwa koto mwa muke na vie na ye soki déjà orchestre defendaka soki si esombela ya tabiye ya ba Turkish Airways avec cher na yebite soki basombela ya ta babiye boye tala ndenga na lexaka babiye na babiye tala babiye ya avion ko to babiye ya avion osko ya British place penana kenda mona place penana kenda mona tanga garçon ma boye même igabo kenda te mais alukaka se faire voir a discuter rappeler na babiso neti baken webi na otanga te en tout cas qui connaît fatango bo finga ba Papi Mboma yo moko yebi kotanga te ngaye botanga te ngamla sisi na IEC kasi tanga total metanga eza billet ngamoni tike yango ngamoni o eza bo ezali département Bruxelles vous comprenez donc département Bruxelles aéroport le 1er mars 10h30 vous comprenez Kinshasa c'est Dundjili international OK c'est ça eza billet nini eza billet ya avion soko yebi otanga te donc yekola kotanga yekola pena kotanga ba komini magasin Ken piana travel service please booking référence yango yo billet centre ville en face de pêche donc siko o eza makambo ya ba billet avant na répondre mutu yo o no l'air o nini yaka na ba billet belé boye oyo sa o effectua pena ba voyage belé boye boza bato yo revenir ya musala na bino bosala kezaka noir na soir nga revenir à musala nangeza ba avion comme ta ba avion revenir na bino ezaka na soir noir c'est tout
Ok, merci beaucoup. Toi, qu'on peut ça conseil ni na Robino Mundibu parce que Robino Mundibu conseil na Robé ça y Zaraka abete la biso générique ya sika lisusu et ça la tour ataba 25 millions de vies. Bah 50 millions de vies. Il y a tout ba tu ba piquer crise. Ba vu wana ya zolo belana babino ami beta mingi atuna mingi na innocent atika faire parce que faire za niveau na été parce que innocent va pesa être trophée na YouTube mais c'est YouTube va pesa innocent trophée pour na ba vu mais il a eu trophée té mais tu as déjà marqué pour na ba vu. Si tu as innocent za komboni. OK malé. Nga lobika cité si tu as innocent kombona ngozani. Innocent bi officiel. Innocent Ngazana a sala combien de millions de vies? A son trophée. Tu n'as bien sala combien de millions de vies? Ah, et belé. 26, 30 000. Ah, ok, c'est bon, c'est bon. Ce que Innocent, est-ce que vous comparez à qui nanan? Te babi Innocent, nani Robino Nde a se comparé na Innocent. Na Innocent, na bagezi mawete. Kasi Robino a se comparé na etendeni na micho Robino, aleki muto Robino bobo ya baba se comparé na. Pour ça to kotika na nini ya Robino Mundibu awa, okuta Robino Mundibu, ana ba nombre de vies ebelé. Il a eu 11 comme 13 000. Kasi c'est comme 13 millions. Et comme 13 millions, c'est que Robino Mundibu aleki. C'est que moyen à comparer bango ezate pour Robino Mundibu aleki. Ce que tu compares bangonde. Loba Robino Mundibu basi comparer na yaya te po ya leki. Po ya zana 12 millions yango yo. Ana 12 millions de vies. Ana 12 millions de vies. Ce que tu compares bangonde. Parce que pas comparer na bato à niveau na ye ba gazema. Te musique eza makambo niveau te. Yo yebite ke Diamond wana so babenga geni. Diamond wana leki fali pupa na ba abonné. Yebite ke Diamond ndenga zana leki fali pupa na ba nombre de vies. Mais Diamond yana a petit mouquet. Est-ce que fallait au boy yango ke bo comparer na Diamond te po aza mwana muke? C'est parce que lobeli yango te ko sa lobeli yango yo te yoka. Na musique mwana muke azalaka te. Na musique mwana muke azalaka te, na musique mwana muke azalaka te. Lelo Innocent pe soki akomi ko frapper pe na ba nombre de vies azo frapper ko lega mso fali. To okumi sape Innocent ke Innocent na minute aleki fali na ba nombre de vies. Na minute soki Innocent akomi na ba abonné ko lega fali. To lo ba Innocent na minute na internet na ba fali ba hotel maté. Dans le seul congolais wazana 1,5 million abonnés et ça va fali poupa. Eh, on se comprend? Donc, kolobate ke o mwana mukende da Robino nenga zawana, il faut à respecter la o bobenga soit dizawana soki mutaucho mela so nini à respecter ye. Mais non musique eza bongote. Nombre de vies eza unité de mesure. Et yo zo pesete na ba nombre de vies. Oza elo côté Robino soki aleki yo. Parce que Robino pas jouer les biso kaka to sauter to mata to kende mais mulungete hein rumba pene ko yo zalate na musique Robino peut une fois comparer on a fait. Est-ce que bien loko Robino a préparé na minute? Michael Jackson a bêté la biso babilo ka ya Robino. Michael Jackson to monaka danger na monde. DJ Arafat a bêté ka rumba. Baleli monde entier DJ Arafat. DJ Arafat na internet ya zara somo. Siko yebisanga siko Robino Mundibu azo imite ka makambo leader ya muziki ya monde ya sala Michael Jackson. Michael Jackson azali musicien rumba te. Azali musicien ba générique. Eh naba kotisa bimisa zo yemba wana bana pena bazo yemba. OK, merci. Siko yo nengo za boye yebisanga otuni kinini ba kotisa bimisa no roma. Mais kotisa bimisa siko la kisini. Kotisa bimisa la kisini. Ah, il a kisini yo comprendre. Miko na yo moko yango yo na bimisi. Na kotisi. Na bimisi. Na kotisi. Na bimisi. Na kotisi. Siko wapi bêtise zana. Ka miko na yo moko nanu yango yo. Yango yo. C'est quoi qui na micro à bêtise? OK.
Ok, merci beaucoup. C'est quoi Rumba, le roi Rumba? Na lobi boy, c'est là. Toi tu fais ça dans le micro na haut. Cameraman ça na bien. Toi ça dans le micro na haut. Fonzi fait ça. Encore ici. Siko, c'est que yo oyaki na micro ya bêtise. On y a ce qu'on crie à Robino Mundibu, au commissango net, nahabité. Nahabité, il est sur cause de la maman Yatanasi. La bilamba, libo, peli, moto, et batterie, wana boirana. Est-ce qu'ils ont enseigné vraiment? Yosa parents. Yomoko na nutobeta na masolo. Ya shomi animateur à Robino. Appelez ça en moto jour à faza na kermesse na yo fungola ka mukoni wana wapi wana siko wana wapi pe mukoni ni to beta na masolo ke mwana na shomi aza muta travail makasi appelez singa moto moko nani shomi animateur ya Robino et appelez ça nani on moto na comprendre yo moko nanu yo moko na mukoni na wapi mama to tika na ba distraction ko distraction puis mam nyongo ba zo tala ba ka sonte ça solo shomi animateur ya Robino loba en tout cas nazwa na nga bajo eza cri kaka oyo lobaki ya moto wana bango bazwi pe beteli yango nini babeteli nani tout le monde bokantu eza solo bakantu eza solo bokantu eza solo bon chemin solo lisolo yo moko betela nga ya shomi ngana beteli solo wana quel pardon o eza TV na liwa bomte na TV ndo wanga na seto solo en coulisse ndo nini quel pena kandenga na yebeli ndo fonctionne nga ko beteli solo la ngai là on rebête on la TV en tout cas sur internet moi maman baté c'est faux et archi faux na boyango shomis ko beta keza lokuta ya wapi mukoni ninga moko yebisanga shomi appelé c'est la moto ya na stand nango ya na kermesse nango vanda vanana ozwa tour te ba shomi na ozwa tour mais salutation à Freddy Akimbe mon boss depuis déjà bakuna ngasi na zali na idée na te mais shomi ya yaki na idée wana ponyo zaki na wote na zana idée ngo pon bola na bino ete mamnyo so le baiser à lokuta en tout cas pardon qu'elle peut la respecter nga peut retirer baloba na qu'elle peut la yo moko lobby yo bimisa Robino net impoli mais yo na animateur na ye yo yebika ya Robino ko mukonini et atana ndoto na la mukapoza cauchemar donc comme la biso na suka ya émission oyo donc yo kata émission pour na vérité ka ya animateur ya Robino na kata émission tena comme makambo memela yo na nini na kermesse amemela ngelo tasanga pelote musala musala ni nga indi naza boye na ndinga vrai na ndinga bien ndinga solo kempena yo ndongo ozala na nani pwana ozala ka Freddy Akimbe bayebi soki Freddy Akimbe zali mobali na ngai na olando to amuta mambo bon comprendre azaka plutôt parler donc côté pe plutôt parler na ba parler on ebi ke boza ya ko sepela abonnez-vous massivement na chaîne moko cleboa.com vous allez me retrouver avec cette émission et Ken Piana na yo na banga bondima shomi kaka andeo ya micro soto komi na micro bowangani eza passé. OK, merci beaucoup dans la nette na comprenez na bien nga déroulaka fallait pour passer qui appelle ba musique ba ya bonne foi ba mécène nyonso ba ya ko soutenir financièrement pour na ba quelque chose ba don na bandiko ba orphelin na ba orphelinat. OK, c'est ça. Ba orphelin pe ba orphelinat ba qui rendre mon visite na ba temps o ezaki difficile to so passer na monde entier to mona ki bandi ko so ba yaki ko pesa bon mais $2000 ya Fabregas et fingisi 2000 € pesa ki wana e fingisi. Bon, Fabregas ko taper si 2000 €. Obi keze belé, obi 2000 € so ba somba ba sac à loso et somba combien de sac à loso? Et comment tu vas cascata conteneur? Siko. Bon encourager à batuko, bato ba sa maramba bien bon encourager à bango. Bon encourager à bango et ça la biso bien. Déjà $100 et 5 sacs à l'os. Koza $1000, $1000 déjà na 50 sacs à l'os. $1000. Siko dans la contribution ya Robino ya ndeko na so Fabregas. 2000 € eza na valeur ya 100 sacs à l'os, 100. OK. Donc ce qui Robino Mundibu ba sacs à l'os wana ba pesa ki na 100 dak. Obi bénédiction nini o nza ba pesa Robino nani ndeko na so Fabregas. Obi bénédiction nini. Même yo ndengo za bona ndimite osomba ki ata sacs à l'os moko kenda pesa na famille mo songolo.
même yo moko te même yo nanu nga zaka pona lelo te okoka beta lisola bongo te muninga sungi batu yo nakendaka na orpheline ke otala bandeko nake kosunga nanu zela kasi te zela depuis obotama oza nanu mobali akabela batu $2000 ndenge fabriga zakabete na biso zana na mobali ya valeur oyo akabela batu $2000 otalanga na soni nga zo bisa yo te nzo otalanga na obanga talanga bien kotalanga na misa chomi te en tout cas chomi na ngweri mutunanga ya tongo makasi salutations à toi comprendre que na pesi mbuti pour tosola bien tozala bien to sana émission il y a pas longtemps émission pesa en ligne on les a mutunanga na ba compte on zo lobela na ndete et puis mon nga za ska hotel émission yo moko comme on pese bambote déjà en tout cas chomi force de frappe na yo kango na sango en tout cas qui tokos nanani et au nom de Jésus dans la note en tout cas obetaki lisola ba créa robino mabeti obinini obetaki lisola ba créa les gars qui ont dit so répondre ngai on a na micro épole otiki micro comme ngai kasit en tout cas na éviter yo lobi robino abetaki ba créa ya bêtise yo na bezaka marambo yo monake pa chomi yango zo bule net créa ngo basa Chomi s'inspire nde wana te na bien pardon la ligne na ba pomte TV za mambebele ken pe mambolo ba na ba mono ndiza solo ale batenga na ba ko kata kata ngo ndambo etamboli onga mosa Chomi ezape mabete e mabete wa Chomi aza mobali na ngande te da likangu ba te likangu be ngai te aza invité na invité pété ngane invité ba biti ba yo ba na inspiration te o boyi suki aza invité te da aza su invité na hotel te ngali ngaka bato lokwa yo zo ya epa na ngo meli olie me da yondengo zaboye yondengo zabo zo lukanga isiko na ba problème da nde na hotel poto bozo luka o sentir sur la parfait bien ni merci beaucoup merci beaucoup yo kasi parce que yo so yo talinga yo ozana idée te yo pété na ba contexte na yo wana sikoyo appel wana oyo fali pour passer qui pour na bandiko ba kosunga ezaki na bato musope ba intervenir qui te conseil ko pesa bango to loko musoko ko bakisa likolo wana parce que kosunga bato za malamu to monaki pe les docteurs des ignorants patron Eric Mandala na bakuta ba Dubai kuna azoki bandiko na biso en charge américain kosunga bango bakanga mai kuna bambong ici là qui ba séjour ici là qui moyen au vivre za quitté mais azoki bango en charge fali pour également il a fait ça ici à Kinshasa à Kinenti et pas ba sango apesi badon pour basango ba distribuer yango na bandeko oyo bazana problème bazana bakozanga kolia pasi moi complication ezali bandeko basala ki juste wana te yo en étant mopanzi sango okoloba nini pona yango bon pona ngana oloba geste wana esengaki te ka tout le monde basala bao bazala na bonne volonté basala ki nzamba pambola bango bao pe peut-être bazalaki na souci ya koya kopesa mais bazangaki ndenge ya koya kopesela ngo nzambe pasunga bango kaka donc tozaka na confinement ezo continuer donc na senga bandeko na biso vraiment toluka tozala na solidarité est-ce que depuis na bandi émission na fingi mutu te mais na répondre bato bayaka kofinga ngai donc nayebi ke ndeko na biso moko asa planté ba bureau de bazo luka lukanga ba bureau de yango pe musu esi ba signaler nga keken ndeza boy ba pesi biso mbongo to luka yo to salo mabebo na sina yebi na mam nga kama ba mama mususu mama oza na yebi eloko na salite bango ba commander ni soki fali asali tourner à côté si recette ya mbongo ebele ale bango ba créer mission moko boye ba c'est la ken pia na yo répondre bango ba créer ba bureau de ba okanganga bakenanga quelque part mbongo bakofuta ya ba amande mbongo wana nde koma copie na bango o bango ba koma ko kabola e koma copie e koma pena copie ko na minute on a bike bureau azoluka lukanga sans infraction ba bakonzi na biso ya mboka bolobi confinement oyo esenga mutu na mutu azala distance sko ngai ya na mona mutu mo azopusa na pembeni na ngai babolicho ngana kobeta bato te wana mais ba promoter ko pe makofi ken pen ozana mwa moya ozungisa bato nanu baotinda nanu baozana babolit après siko tokotala oyo azo promettre wana ye moko amona makam ken pen obeta makauzi makasi wa ko to ko blaguer na oki bien te
wana kutu ko se déranger te obeta maka uzi ko se déranger te ose moni ka ili kofi bo ko se déranger na te o sa charger na ye nga kutu président wera ya bisinga lobi ken en tout cas place nyonso ko mona ye benga Janji Kombangu ate Janji kote ye azo critiquer album awera zelate azo critiquer album awera po era lo babi vie moko auto bimisa album kala mingi te simbite bolo belango te muto auto bimisa album eza wera auto bimisa formidable ba vie nyonso to babimisi na no album te Jibal nga bimisa abimisi te Kofi abimisi na no album te azo bwake la wera donc ye place ko kutana na Janjiko jour ango yepo yembe no na sima Janji te ngai kutu na yebo nga na déjà sportif ya bomwana donc yemoko place alo babiloba loba na zo banga yemoko wana bilobela micro wana bilobela micro pourquoi le président Fally Ipupa a invité pour le coronavirus bon ye azalaki concentré ya kolukela bandeko bazangi biloko ya kolia alukela bango solution pour na kolia donc mutu na mutu ana ndenge azo contribuer pour na coronavirus est-ce que coronavirus eza malade eza pe mabe koyembela malade te eza na ito vimbisa malade yango mutu yebisanga depuis sida ebandana na yembela sida nzembe sida ba yemba OMS yembeli yango yo osoka place ba yembeli sida nzembe bazo interpeller biso oui ça date bazo ko interpeller bato yo na moni makanisi no ke pa robino eke wapi nabi banzembo pe bayembi ebeli to mutoki président les quatre akourama na mutayembi nzembo akitoko na banzembo to coronavirus ezaka Kofi esili donc si les padres yembi nzembo na yembi bien te Kofi kanda yembi bien au santé qui intellectuel a yembi na français c'est tout un point so lingi pe to chanze mwa Kofi ya zana yo kisom obanga dodo te nini ba bloquer bino émission nzembo Kofi faire ndinga yembi nzembo wana ya Covid 2019 esa yembi mabe te na ndinga mabe te boye na boye kuna na awa mais na ndenge pela yembeli yango na ndinga pesi conseil bo sukola maboko bo sala boye esa yembi ngo bien te pokata mama yembi mabe mutu moka na yembi biata yo moko te banzembo nyonso to mutu nyonso yembi na portugais anglais ba yembi mabe danga na féliciter ka bi na filet po yembi bien na Kofi Olomide esili la personne va mbote. On peut si bambote la bat baolanda yo si possible ton numéro de contact bako benga yo. Ndeko no ana kombo nani? Deborah Eka. Eko force te. Ami benga kombo mo boy. Benga Deborah Eka. OK, Deborah Eka na pesi bambote belé na pesi mbote pa ya Prince Yaweli. Richard Amelel international. C'est Apolli Lumumba RDC Monde, vieux Luizo Mbata. Na pesi vraiment bote na bande konyo surtout balandi biso, Koko Arafat, Placide Ebio. Na pesi bote pa Fanfa Bokelo. Donc tout le monde, merci na yope. Na bosanayi. Boni de John, Manik de John. Manik aza bien. Sotali Manik na minute aza très bien. Très bien. Jour ça va voyager bébé ça le bien nous va bien bébé na comment ya magité OK, merci beaucoup cher internet. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je suis avec Ken Penapitopal et donc pour comprendre tension émission Isala qui en tout cas mes excuses na batnyo so auto blessé ki bango par rapport ya badio na biso bo tenir biso rigueur parce que eza ambiance en musala ce n'est pas vraiment la réalité. C'est que mon invité vient de parler tout à l'heure Isaka ambiance ya musala et c'est ce pour l'année longine c'était juste pour amuser galerie, c'était pas de vrai. Restez branchés, abonnez-vous massivement. Mes salutations à Pichou Mangaya PM et sans oublier Cordon Rouge. Cordon rouge, j'assois un cordon rouge. Mes salutations à toi, Miflore, Mikolo Bakangi, Zela Dubaï, Bakangi, Chine, Ozo Matatozo Kindete, mais Bombambongo ya commerce, donc Kamine Teba Fungulango, Moussa les yeux évolués. Mes salutations à Star Nanga, il a bien qui Star Nanga, de Merci Mbadinga, Bambo Tebele, Nananda qui monsieur, ça qui vraiment bien, ma banga Nanga Komaki, et Freddy Akimbe, na Mama Kovo Akimbe. Mes salutations à vous, Chris Luna, à ça derrière cette caméra, Bambo Tebele, félicitations pour Namoussa. Et merci pour la présence, pour la réelle. Et les cas qui vraiment malade, mon boutique à la brancher. Et quant à moi, vraiment, votre servante Glody Dema, je vous retrouve juste après. À la prochaine. Merci.